de Sarah Tola. Parce que Sarah, imagine-toi combien des émissions et ça les man vie à Sarah va finir à échanger ni na vie à Sarah. Échanger et l'autre côté. Yo sana qui émission et Siliwana et Souki ma soeur. Tu viens chercher encore quoi pour multiplier ba émission na ba émission. Ozoko boso na kena ba émission wana yo ozoko sala wana. Ozoko loba makambo des fois ezoko tenir debout de konanga. Une maman protège ses enfants. Aujourd'hui son papa a eu décision. Yo ok sous potote. Moi nano azakuna bazozong saye Kinshasa. Bako kipe yo lisusu te sort na yo et suka wapi de konanga mwasi. Chaîne mon côté ya YouTube et kozoyo on charge pour ba no foot londa ba no lié sa yo ba no kipe yo ou ba kopé so musala chaîne mon côté. Na ba chaîne onyo so ozoleka. Je respecte mes frères et mes sœurs. Na respecte bango. Mais biso pe bandeko to sunga ka bato bazoya ka de pa na biso. Tu vas encore plus loin faire la guerre avec une chroniqueuse Oyo Azali parmi les influenceuses ya Kinshasa na réseaux sociaux. Ma sœur, oso détruire vie na yo sans le savoir. Quand vous passez à la télé, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez exposer le père de tes enfants. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote ba ndeko balandi nyonso ya Top Media Télévision, ba ndeko nyonso ya l'écho de bonne conduite. Bino ba yebo sepela na musala o biso to sa la kabino bozalaka noble mes abonnés ba nyonso bolinga kanga surtout ba OP bolinga ngate papa na ba maman nga votre frère votre enfant votre tonton aussi na linga kabino mingi na bisika nyonso de zoami bino na pesi bino mbote. Cette émission juste ça sera pour 30 petites minutes analyse auto salango ensemble avec vous pour la situation oyo ezokoleka na ba réseaux sociaux. Entre autres, sur cette émission, nous allons parler de Karine Mokonzi, parce que hier, à Rosala, épargné, parce que Tozali naba biloko yo ezak. Voilà, on va donc essayer tout au long de l'émission, on a binoto meke un peu kosolango. On va aussi parler de Blanchard Mosaka au binonyoso. Boyokaki, bomonaki, botalaki et Blanchard Mosaka, asalaki SOS pour nabana wenge nyonso. Côté kuna peto lukato kota pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et puis tozer kofanda et pas ya Saratola. Saratola pour la situation où ezo koleka na internet. Maintenant là je vois tout le monde à un micro, tout le monde à un live, tout le monde à un direct, tout le monde à côté makambwango lokola ndenge ba biso ba etozala na internet to benga kango matière. Mais cette matière au biso tozo kozwa, cette matière ba confrère ba consoeur bazo kozwa. Ezo ko bénéficier et pas nani. Est-ce que mon toazo ko bénéficier na matière oyo c'est Sarato là? Est-ce que mon oiseau peut bénéficier de la matière oyo? Eza Diego Milito? Est-ce que mon oiseau peut bénéficier de la matière oyo? Ezali Natacha ou les enfants de Natacha? Cette émission est une façon ya koluka tout ça lango ensemble nabino. Ceux qui déjà osa abonné te awa, mon frère, ma soeur, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, abonnez-vous massivement et aussi prenez cette vidéo pour partager avec ma frère Nabino, ma sœur Nabino, bandeko Nabino, nous sur une façon il y a que soutenir cette émission même à partir il y a Mosika, le code de bonne conduite au Izalaka présenté par moi votre frère Tadi Ngalapa Namote Mamala mona savoir faire Nabiso na yamoki otoyebi to lukaka moyen to partager ngo Nabino. Cette question je vais poser na bandeko nanga nyonso ya ba congolais, surtout la diaspora congolaise dispersée à travers le monde. Cette question nazolinga na tuna bino bo meka aussi ko répondre biso ou bo meka un peu ko répondre. Quand je dis moi, c'est avec mon équipe on a travaillé à Kanabango. Je reçois trop les appels. Je reçois 2 messages nuit et jour. Oh bato bakomela abiso. Je vous dis merci. Bokomela abiso parce que vous considérez kabiso. Bokomela abiso parce que bolinga kabiso parce que bolanda kabiso. Mais souvent vous fistijaka
bokondanaka bato oyo bafingaka bato bato ba clash ezalaka na ba internet bato oyo bayaka na makambo oyo de personnes conscientes bamonaka ete makambo wana ezali ya mabe bato oyo bafingaka bato selon vous parce que nga pona nga tout un chacun azala na façon na ye ana ndenge na ye azana ba moyen na ye azana manière na ye azana éducation na ye azana culture na ye ayebi ndenge nini agiraka makambo na ye pe ndenge nini amonaka makambo na ye mais tout ça la nanu analyse entre bandeko na biso o bino bolobaka soi-disant bafingaka bato na ba internet na bandeko na biso oyo batalaka mosala oyo na droiture qui sont le mieux protégés, qui sont le mieux sponsorisés, qui sont le mieux soutenus. Bon me pesa ba réponse na banda kubisika obino bozwami. Je vais pas citer les noms ya bandeko na ba chaîne. Mais bino nanda kundenge bino buboza bongo boyebi. Qui sont le mieux soutenus. Pourquoi bino bo soutenaka kaka o bino bolbaka que soi-disant ba finga kabatu ba clashaka sur le gens. Pourquoi? Pour que na kolukani. Donc ce qui veut dire que Congolais a linga na bêtise, a sepela neka na bêtise. Vous verrez aussi cette émission et que vous en avez vu et belleté. Oh, comme on a une belle émission comme ça, oh, tous ça donc analyse ensemble Nabino. Il y a peu de personnes qui vont suivre ça, il y a peu de personnes qui vont partager ça. Mais si c'était une émission où on a fandi awa, le kola ba frère Nabiso, ba sœur Nabiso Missous. Na bandi ko finga na ke na fingi Karine, na bandi ko finga na ke na fingi Gloria Olangi, na bandi ko finga na ke na fingi Yvette Kalombo, na bandi ko finga na ke na fingi Saratola, na bandi ko finga na ke na fingi Moura, na fingi Malika, na fingi Manike, na fingi Ken Piana, na fingi Mutalikasu, na fingi Vincent. Au monde ndenge bato ba bando tonda awa po ba banda ko landa, po ba banda ko liker, po ba banda partager. N'est-ce pas que c'est vous qui encouragez le mal, bande konanga? N'est-ce pas c'est vous au besoin qu'on paie ça bêtise makolo pour et soit place? N'est-ce pas que c'est vous qui encouragez le mal? Et ça, ndenge mongona Kinshasa transport ezalaka toko matana tongo na mati taxi 500 francs à 12h taxi et comme à 1000 francs à 18h taxi comme 1500 ou 2000 francs. Mais au commun na tozo ko welela yango. Mais or ce qui le loyo yé au boy X a boy, Y a boy, Z a boy, N a boy et ko pesa ba chauffeur oyo ba mataka ba taxi na ndenge na bango moi comment et ko réveiller moi conscience na bango pona ko yebisa bango que non makamu bazo sala ezali mabe. Et ici moi je me pose des questions. Vous soutenez quoi? Vous soutenez les idées ya batu ou bien vous soutenez naka batu? Babilongi na bango, bakitoko na bango, banzoto na bango. Ceux qui font ça la bêtise l'internet, bino boyebi, ceux qui insultent les gens. Tala sima na bango, banani batu baza. Ce qu'on a tout na ba balanda ka bango ba na sima, na ba ba soutenir ka bango, na ba bazala kana bango. Tobenga bango banani. Tobenga bango banani. Cette émission est allée pour des personnes conscientes en fait. Cette émission, j'ai besoin qu'un Congolais au hasard a fait fond qu'on a attendu émission à partager en gros. Réveillons-nous. Restons unis. Tosimba na loboko na loboko. Je sais que tout un chacun a ndenge na ndenge na utaki koloba toza ba éduquer biso na ba ndenge mon côté parce que toza lipe ba famille mon côté. Mais au moins on peut essayer de faire quelque chose. Regardez ndenge ba communauté mususu etrita kama kamuna bango et ça la kama kamuna bango na biso ba congolais. Mutema mabe et lati biso kolekata bilamba. Jalousie et lati biso kolekata nyonso.
lokoso mbongo elati biso koleka nyonso makamu nyonso ya mokili ya mabe na moni ndeti baye kotyango na nzoto ya congolais na nzoto ya congolais. Prenons conscience. Prenons le cas, il y a Blanchard Moussaka. Blanchard Moussaka, c'est un porte-parole au Bissonio Soto. Yebiete, Azali Pena, bras droit, il y a Papa Chéri. Asalaka Moussala Nae, Nangambwana, il y a Papa Chéri. Nabakulutu, Roger Ngandu. Asalaka Moussala Nae Kuna. Aujourd'hui, nous apprenons que ce sont le même musicien au basala kanabango musala moko nde bakomi ko combattre lisusu musala na ya donc nde bakomi ko combattre bandeko na bango lisusu ba musicien pour un concert au les 30. Je ne sais pas ce que ezali vrai ou faux. Vrai ou faux. Mosaka a commis un niveau tia koloba était. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Bazotinda batupo ba enlever yé. Pourquoi enlever yé pour quelle raison? Pour quelle cause? C'est parce que Azo lobela makamba wenge. C'est parce que Aza porte-parole il y a Papa Chéri. Ou c'est parce que Bazali n'a pas problème na bango moussous. Comprenons quelque chose. Bande konanga. Tout le monde a niveau nini congolais azana yango. Et puis même le patron au bazo Tchali Bosso, c'est Azali légende ya musique ya Congo. Azali légende ya musique ya Afrique. C'est pas n'importe qui. Est-ce que tu causes la même na minimum ya respect ya mutu wana te? Est-ce que tu causes la même attendre un minimum ya considération et pas ya mutu wana te? Moi, je sais, il y a ce que nous appelons fou joyeux, fou du roi. Hermoro peut-être les deux anango artistes au bazo tanga kombote. Et quand on a bango ka bateau yo balingaka artiste nde bazo luka ko poser ba acte mombo ya buzo bana Congo ya artiste. Est-ce que bozo ko sunga artiste wana? Est-ce que bozo ko sunga ete musique ya Congo ezo sous place nango na mokili? En Afrique. Concert, il y a le 30 juin. C'est cette question que je vais poser. Concert, il y a le 30 juin et Salinini. Concert, il y a le 30 juin et Kobomanani. Concert, il y a le 30 juin et empêcher Congo et Kende Liboso na ndenge nini. Concert il y a le 30 juin, problème nango eza nini. C'est là où on a besoin de komoko pena abenga na téléphone to meke pe ko solana ye ameki pena ko faire comprendre biso que concert wana tozo linga ebeta te parce que za pona boui. Mais nous avons vu, moi-même je te présente, je suis allé na showbiz wana to sala qui face à la presse. Naba artiste wana nyonso papa JB, papa Wera, papa Didier Masela, papa bango nyonso to fanda qui place moko pour parler totuni bango, mais exactement vous comptez faire quoi le 30 juin et pourquoi il faut bosser lango bakabo lima kanisi na biso je pense na ba télévision na bino bozo mona yango. Ils ont allé trop loin pour dire que même caché na bango o bakozwa bakokata mbongo wana bakende kotikela bandeko na biso na est ou bapé sango na FARDC. Billet oyo egokota bako kabola billet pour donner aussi na bandeko na biso oyo bazana pasi. Moi je pose une question na bandeko na ngai. Na mboka na biso toza na zone toza na alerte rouge que je peux dire. Moi j'ai eu la grâce d'aller là-bas. Toza na alerte rouge au Bitumbeza. Bino bozo kenda misala te. Bino bozo liate. Ba chauffeur bazo boulate. Ba minganga bazo kende ko traiter batute. Biso ba chroniqueur tozo leka na ba itando ikete ba chayer bazo ki nego chayete. Mais pourquoi bozo linga bosa la campagne mabe contre bino moko au lieu boza la soudé? Moi je mets ces concerts c'est parce qu'à la fin les ali concerts oyo et zo linga tcha sous unité oyo et ezanga ki pendant temps moulai et pas ya bande ko ebele. Il faut kota la ngona lisu moko boy trop, comment dirais-je, trop spirituel en fait.
Mais pourquoi vous combattre en pourquoi vous avez beaucoup de parce qu'aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui se disent que le stade est pour bénéficier. Pourquoi la mauvaise foi? Qui monte ma bé à Congolais, place déjà nos frères non congolais à Zosala et comment boué. Au lieu de venir pour apporter un plus, au lieu de venir pour continuer à kono akende liboso ne to monaka bandingari awa ndenge toto to monaka ba malien awa nde to monaka ba libanais awa ndeko na bango akoya azoteka kama sukali na sukali wana babakisi tindeko akomi na ba sac na ba maison o ezoteka ba sukali. Mais pourquoi biso toko bana ko copier même ata biloko ya malamu te o bandeko na biso basalaka? Pourquoi nous sommes toujours focalisés dans la futilité, dans la bêtise, nous les Congolais? Pourquoi? Au lieu de venir, nous les artistes, ok, bana wenge, le col la bakutani basangani, bazo ke nous kobeta na stade de martyr, topé sabango maboko. Le 9 août, hein, si je m'abuse, soit entre le 9 août et le 7 août. Yemei, aigle, mais c'est aigle, fallait pour pas. Akobe tapé kuna. Akobe tapé na stade wana. C'est une façon, yakoluka moi, yakotomo la culture na biso. C'est une façon, yakoluka moi, yakopare sur cette culture na biso. C'est une façon aussi, yakoluka même, yakovendre image ya mboka na biso partout na mokili mobimba. Et ça les nini. Pourquoi la mauvaise foi et pas y a pas Congolais? Pourquoi les Congolais balinga kaka ko soutenir place Mabeza? Pourquoi les Congolais balinga ko kende dans le bon côté? Parce que chez nous au Congo, pose à poste, faut banana ko finga makaso, fingi après ko finga ne ba moni yo oza utile bazio aux poste. Il faut outa na bêtise. Et puis ce sont ces personnes-là qui sont mieux suivies. Bazan a un sponsor, bazan a un partenaire, bazan a un soutien grave. Et ça, c'est ce qui se passe entre Saratola, Diego Milito, la famille de ma soeur Natacha et Natacha. Regarde comment tout ce que mon kili est sombi li kamwango. Moi ça me fait mal. Natacha, je n'ai pas ton numéro. Ce qui est cause attend ya kolanda frère na yo na vidéo à mon kino sala. Tu vas faire très attention. Sarato là c'est bon, laisse-moi le dire, c'est une influenceuse. Sarato là a dans la maîtrise ya YouTube. Sarato là ala la kala mukaka na YouTube. Sarato la sait comment manipuler, à coquer comment manipuler les réseaux sociaux. Mais ma sœur, tu es trop loin. Mais ma sœur, osa innocente dans la matière il y a réseaux sociaux. Kolanda bandeko bazo benga kayote yaka les cas direct. Yaka sala émission. Bato bazo bengo yaka les cas direct. Yaka sala émission. Bango va bénéficier. Bango bazo kota ba vue. Bango bazo kota mukwabu. Bango bazo zo visibilité. Yo Natacha ozo zo nini. À la fin tu bénéficies quoi? Parce que si moi je veux pas parler de Sarato là. Parce que Sarah, imagine-toi combien des émissions et Salema na vie à Sarah va finga kaye. Échangeant nini na vie à Sarah. Échangeant et l'autre côté. Yo salaki émission et Siliwana et Souki ma soeur. Tu viens chercher encore quoi pour multiplier ba émission na ba émission. Ozoko boso na kena ba émission wana yo ozoko sala wana. Ozoko loba makambo des fois ezoko tenir debout de konanga. Une maman protège ses enfants. Une maman a protégé ki moi si na ye ki bo maman na ye. Ozo bénéficier nini ma soeur. Bino Baïbozo pour encourager Natacha. Est-ce que Boyebi O et Zozela et lobby? Est-ce que Boyebi O et Koki Koko mais la Natacha lobby? Parce que moi je parle aussi avec
Nalobanil est responsable ya Natacha Oyo Azana Poto. Il y a certaines choses, selon papa, il paraît que Makamusu sur Natacha Zosalawa, bah yebi angote. Bah yebi angote ni de près ni de loin. Mais quand tu fais tes émissions na kati ozo kotanga na ba kombo ya papa batumo bazali innocent. Yo kati sara à Rotikango. Et si longtemps que yo ozo sala ba émission na kombo ya Sarah. Sarah a oti côté de konanga. Alors, on peut bénéficier na yo eloko moko te ma sœur. On peut bénéficier na yo eloko moko te lobby orozonga na souffrance, bana no bakonyo kwama famille na yo eko abandonné yo, famille na yo eko baye yo. Bande ko na o bazo yamba yo ndeko nanga mwasi fongola misu na yo. Eza te ke balingi yo non. Eza que parce que babaza na besoin ya matière, biso to be yango matière. Moi, j'aime pas donc appeler ça matière, nga be yango matière. Poyo yaka ole kaka opesaka bango ba vue belé. Mais en soi ozo perdre ndeko nanga mwasi. En soi ozo perdre, évite ça. Bino pe bandeko na biso ba panzi sango. Il y a certaines personnes pe akoya de panayo azan état mon la personne est trop faible je nakoki koloba. Mais apusa ni liboso na yo orienté yé même. Au PC même à ta ligne de conduite mon koboui. T'es ma sœur ko sala ngote. T'es mon frère ko kenenzela oyote. Rôle na biso pe mon pe ezala kapé yangot. Avant to banda ba émission biso nyonso na mukili mobimba. Tozwa katan ya koyoka muto yo aye po leka na émission. Bino bozwa katan ya koyoka ndeko nanga Natacha. Pourquoi vous olekisa ye na ba télévision mes frères? Pourquoi vous avez les na ba etandoike mes sœurs? Et pourquoi vous avez retourné kaye ba question oyo ekoki ko compromettre lobby ya Natacha et puis avec ses enfants? Pourquoi vous avez mawa ya la pauvre Natacha te? Sarato la amesana na ye na YouTube. Azalo kola Karine Mokonzi. Obani ko finge de leloti lobby na tongo. Ça fera ni chaud ni Malili chez Karine. Ça fera ni chaud ni Malili et pas Gloria. Ça fera ni chaud ni Malili et pas Maneke. Ça fera ni chaud ni et pas Ken Piana. Parce que ayebi que non Ken Piana ce qui a l'équipe a clashé ko finga ba finga ka ye er nyonso. Mais toi ma soeur comment fingi sa famille? C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le problème était mon balino azwaka soin ya bana noté. Akima on ndako. Famille ya mobali et lobby zwa mwana na biso yaka kotika ye awa. Zwa ka mwana na ketiki la bango. Ozik nora mwana wana. Oketiki la bango ofani no kimia ma sœur. Ofani no silence nzambe akobundela yo ndeko nanga mwasi. Je vois un danger déjà liboso, voilà pourquoi moi je dis ça. Parce que dans la place où on a Natacha, je passe au numéro. Je vois un danger devant. Voilà pourquoi je te dis ça, ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, Mouto a soutenu Nakayo, a soutenu Nakayo, Azana Poto. Mouto a Azana vie privée. Mouto a Azana droit et respect. Mouto a Azalipe na famille. Regarde comment est-ce que le lona bateau baye baki papa bateau te ba komi koye baye à cause de tes émissions. Bateau kutu bakuka qui peut-être ko fungula munoko na bango te face ya papa bateau mais ba komi le loko fungula munoko pour parler à mal pour la papa wana. C'est à cause de toi ma sœur. Aujourd'hui son papa a eu décision. Yo ok sous potote moi nano azakuna bazozong saye Kinshasa bako kipe yo lisusu te sor na yo et suka wapi ndeko nanga mwasi chaîne mon côté ya YouTube et kozwa yo en charge pour ba no futelo nda ba no liesa yo ba no kipe yo ou ba kopeso musala chaîne mon côté na ba chaîne nyonso ozoleka. Je respecte mes frères et mes sœurs na respecte bango mais biso pe bandeko to sunga ka bato bazoya ka de pa na biso. Est-ce que vous avez que la Natacha Mawate? Vous avez que la Natacha Mawate?
ako gagner nini mobali nanga akenda atikanga abala mwasi mosusu mama tika bango ma sœur tika no bango bosana no bango ndenge sarato la don alobaki bosana no bango pesa bango pena mokongo yango na mituna depuis Natacha obanda koloba tilelo au bénéficiaire déjà nini ozwa déjà nini pe yozo leka na ba émission na yo ozo kozwa nini ndeko na nga mwasi. Conseil, oh, je suis en train de donner ça à toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde. Maman, elle est simbi na ngote na mobali ok. Ezala un homme public ou un homme public te. Gardez ka personnalité na yo. Gardez ka dignité na yo. Protège tes enfants. Instruire bana na yo. Éduquer bana na yo. Parce que maman azali socle, azali base, azali pièce maîtresse ya vie ya mutu. Nakati ya vie ya couple ou nakati ya vie ya mobali. La femme est une pièce maîtresse. Moi aussi, elle est pièce maîtresse. La femme c'est l'amour en fait. Biso to lingaka moi aussi. Mais moi c'est déjà dans la kana bolingo. Et bolingo moi c'est donc dans la kanango. Bolingo o de la kati na moi si et za la kande nzambe. Et pour moi dans le bakala le bon Dieu est une femme. Moi si azalaka lokola nzambe. Prenez votre temps. Quand vous passez à la télé, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez exposer le père de tes enfants. Vous allez exposer, j'allais dire, tes enfants. Tu vas encore plus loin faire la guerre avec une chroniqueuse ou azali parmi les influenceuses. Il y a Kinshasa dans les réseaux sociaux. Ma soeur, oso détruire vie na yo sans le savoir. Bandeko o bazo yamba Natacha pour l'amour de Dieu. Bopé sa Natacha conseil. Bopé sa Natacha conseil. Ngai, je pouvais bien faire ça. Je pouvais bien faire ça. Droit de réponse. Et ça déma qui na émission nangat. Oh maman a loba ki ke makamu Natacha lobi eza lokuta. Na émission nanga. Na plateau nanga. Un jour après, papa nanga depuis bisika de Zouami na mboka oaza, je vais pas constituer place azali. A bengingat. Aya lobi nazo osala droit de réponse nanga. Na contredire makambo donc lobami. Na pekisa sara pour afingi mwasi nanga. Aïe n'est pas bonnement, donc alobi bien té. A expliquer même. Na évité so bato ba comprendre ndenge nini. Celui-là au doit les kaki aza lokola papa ya Natacha. A expliqué bien que Diego na Sarah R bakutana bazalaki déjà Natacha na Diego déjà bakabwana ki kala. Bakabwana déjà kala. Papa wana ye moko. Bakabwana déjà kala. Donc l'histoire de Sarah Tola et Natacha na Diego, ça n'a rien à voir. Vous faites ça pourquoi? Parce que Ezali Sarah Tola. Vous faites ça pourquoi? Parce que Ezali Diego Milito. Est-ce que vous avez que la pauvre Mawate Ndekonangai Natacha? Parce qu'il y a des décisions sérieuses. C'est ce que moi je dis, Naëli. Je sais ce que je dis. Je parle très bien avec Papa Nabiso Oaza na Potowana. Hier, il m'a appelé. Il m'a appelé. Azo mérité respect et considération. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Est-ce que nous devons toujours applaudir la bêtise? Est-ce que nous devons toujours continuer à supporter n'importe quoi na ba réseaux sociaux? Est-ce que biso pena to yaka ndenge donc yaka pena papa na maman ozu téléphone na yo ou télévision na yo o tchena bana pour aussi portaka ba bobar na ba bêtise o bato bazo loba na ba etando ikel na bango? Vous supportez ça? Ça vous fait du bien. Na biso bae tozo yamba kabatwana. Je pouvais bien du sousou ko yamba papati.
na yambi et peut sali duplex et leki bato pe baotalango même à moi 1000 personnes batalinga à moi 200 personnes batalinga ça suffit c'est que ça ba o nzambe alobaki ke batala. Je pouvais encore prendre Sarah Tola, il y a sali pe émission ya makasi sur cette fille. Je pouvais aussi même aller trop loin na zongeli famille pe balobi pe na ke na famille balobi na ke na famille, mais pourquoi nous on ne les fait pas? Est-ce que biso toi on a besoin il y a ba vuité? Est-ce que biso toi on a besoin ba landa biso te? Est-ce que biso toi on a besoin il y a ko gagner mbongo te? Non, mais c'est parce que nous cherchons la paix, mes frères et sœurs. Une bonne femme, atalaka intérêt nanu ya liboso ya bana na ye ya lobi na ye et puis atali entourage na ye. Tu réclames quoi à la télé, ma sœur? Tu as besoin de quoi à la télé, ma sœur? Ba pesa yo nini? Parce que déjà papa c'est alobaki yé muto amema mwana na poto. Même quand aux Akina Diego, Yemout donc on a foutu la binonda. Sarah est venue à saliper 3 des réponses dans le lobby. Oh non, son papa lobby wana. Et à l'ébisoté. Bana pet nga na ozoate so na besoin bana aketika kuna. Diego pe na kotika été. Ma sœur, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ozo comprendre en côté, ozo damokolo, ozo comprendre en côté. Esprit nini ezo ko animer yo. Parce que si aujourd'hui nous avons mutu donc abattre la rabiso. Nous avons mutu donc abattre la abiso. Nous avons mutu donc abattre la abiso. Mais nous avons abattre la abiso na pour na lisungi na biso le bon Dieu atia ka mutu mo boye pembeni. Ndenge atia mama zozo pembeni. Ya papa Noé mavakala nzinga. Ndenge nzambe atia mama Deborah Lubanda, ndenge nzambe atia mama Pamela Moussassa Barbie Lacron, ndenge nzambe atia Lisette Matala nabanzela na ye o donc asalaka, et puis ndenge nzambe atielanga bino baye botalaka nga. Nzambe lelo atiela yo papa wana asungaka yo avec ta grande sœur depuis poto. Mère doublée, je vous salue maman, avec tout le respect. Mère doublée, Bendale qui m'a touillé. Mère doublée, parle avec ta sœur. Mouteme zaka moutema. Papa a supporté les lots titi lobby à Kobaye. Sors, il y a une déconnexion moi si et anime. Parce que Sarah a perdre et l'autre côté papa. Et donc nos frères et sœurs, nous les Congolais, vous les Congolais, bande konanga tozala ini. Il est temps en fait, biso ba jeune, biso ba nzambe a pesi biso moi grâce à koleka liboso ba moi 2-3 personnes balandi biso. To mi kotsaka na fertilité mingité. To linga kabilo ko mingi ya mokilité. Mon sapio elio o tchakaboui, moko o dezongela biso. Je m'excuse. Je disais tantôt que je suis nasa grippé en fait, donc je suis enrhumé. Mon sapio moko dezongaka. Lobby ekoleka lelo. Lobby siko ekoleka lelo na ndenge nini. Lelo yozolo na nini pour lobby yobuka nini. Nazongi lisusu. Relation wana na chayo na kati. Na tinda yo na kati ya relation wana. Mwasi nini yo vivaka na ye. Mobali nini yo vivaka na ye. Environnement nini yo o fréquentaka. Batu nini yo zalaka na bango. La femme, c'est une personne la plus chère à Mokili. Parce que c'est une pièce maîtresse dans la vie à Mobali. Mais maman, mais peut ça valeur. Pour Mobali à respecter yo, ma sœur, respecte-toi. Respecte-toi, mais peut ça kilo. Mais pesa kilo.
Le monde va très mal. Le monde va très mal. Natacha, vous réclamé les sounines, maman. Parce que nous sommes déjà sur le baki. Et pourquoi tu continues toujours à faire des émissions aux autres là-bas, maman. Aux autres là lobby maman. Parce que Diego déjà, a une vie à Zosalana Sarah, à Pony d'Hachem. J'ai même appris que à Salaki émission pour dire banana à Wanganine Bango. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai appris ça. Et j'ai même appris que émission na moi na bino o aza poto atalaki yango. Balaki ça qui est émission na pour atala yango. Au-delà de ça, babakisi les choses que moi nana era yoki émission wana alelaki. Est-ce que oso réfléchir pour na o et koki koko melo lobby? Est-ce que lobby bana o ba koki komo na yo mama ya mutema mabete? Parce qu'il y a certaines choses dans la vie. Bana pena batali bamunité mama yo pusaki papa musika. Bana pena bamunité papa yo pena mutodo salaki mama mabe. Bana pena bamunité bo salaki biso ba innocent mabe. Baza. Baza. Et puis asimbi frère me. Tala lobby. Bandeko ba congolais to soutenaka ba bêtise te. Bandeko ba congolais to encourager kaka le mal te. Bandeko ba congolais to yinaka pe kaka batu te sans pour autant o vérifier pourquoi nazoko yinela mutu oyo. Nzambe azala na bino, Nzambe abatela bino. Ce qui Jésus-Christ a été beaucoup mon anga lobby. Nakoya na bandako na bino, nakoya na ba etandoke na bino pour na pesa bino nouvelle mosusu. Biso tozali Top Media Télévision na émission Le Code de bonne conduite. Bongo nde tokutana na bino mbala sima. Allez. Bye.